nga kombo na nga Vuvu Sekele Celestin toza na epai na nga na résident naza président ya Mpukuazo Asbel donc biso toza sentinelle ya population topengelaka population butu moi etomilakisaka te tozoa tozali mpona kobatela population mpona kozala elongo na bakonzi oyo bazawa tobenganaka mutu te mais soko oluki biso ke na nzela mabe nde wana omoni asadere parceke ya liboso tozoa tozala na manifestation moko monene parceke bandeko na ngai oyo tosala eloko bakoma bawei yango tolingi tosala manifestation tozobenga bato nyonso bato na biso basunga biso po eloko wana eza association tolingi mpenzaki mboka ezonga tala mboka ndenge tala mboka comme tolobi eloko te na hydraulique color en entendant siège na biso eza wana atala tozoluka bureau mais awa eza epa na nga mpona en entendaka tosolelanga kombo na nga Bikawa Makese Jean Gustave. Ezali association sans but lucratif oyo bengamina kombo ya Nkutu ya Zowa. Nkutu ya Zowa ezali Asbel ndenge nalobi ezali association sans but lucratif ezali na objectif surtout ya kozala sentinelle ya population. Kozala sentinelle ya population lingi koloba nini? Tozali ko vivre na communauté ya Batu. Na communauté ya Batu, il y a deux valeurs primordiales. Il y a la valeur positive et la valeur négative. Makambo mingi etambolaka na kati na mokili na biso oyo ezali surtout ko cadrer na deux valeurs wana. Alors, biso en tant que sentinelle de la population, tozali na mission ya kosunga population pona ko comprendre ba droit na bango na nzela oyo esengeli ya koyeba ndenge nini esengeli ba vivre en paix en rapport ya organisation ya makambo ya mokili na biso na kopesa ndakisa lelo mutu azali kosala mosala ekoma na suka ya sanza bakopesa ye salaire te babandi konyokola na kati na musala bako révoquer sans raison asali 15 ans bapesi ye engagement te babengani na musala nyonso ezali ba problèmes sociaux et batu mingi bazali ke tango akomi na kawana azana makasi te na ye moko ya ko se défendre biso to relaxa nzela en tant que sentinelle la population to jouer rôle ya lanterne pona ko sunga ye kendeko likambo na yo na pasi na yo po longa na kati ya kokoso yo zali nango voilà ndenge osengeli kolana yango. Nous avons des juristes, nous avons des personnes de toutes catégories, il y a ba œuvre sociale nyos tozana bango pour que to banda kosunga ndeko nyonso to babengi ye congolais ou même pas congolais mais oyo azali na kati na mikakatano kolakisa ye quels sont ses droits et ndenge nini esengeli ba droit na ezala respecter parce que tous vivre dans la société comme je dis nous avons ces deux valeurs. Il y a des gens qui causent du tort aux gens, alors nous sommes là pour aider les faibles à comprendre qu'ils ont le droit de vivre comme tout le monde. Tozali kolengele d'abord molulu oyo tokangaki mpona date ya le 17 mars tokufelaki bandeko ya motuya na kati ya komite oyo bazalaki na komite de sages boyebi bango bapapa Ndwalu bapapa Yorgo bobengaki ancêtre mingi Alpha Lisusu batu misato ya motuya batikaki biso tozalaki na mwa mawa tolalaki na mabele pona kokanisa milimo bandeko na biso. Alors tolingaki tant tomoni ke bandako bandi kopela moto makame mabe bandi koleka mingi na kati ya société na biso ya Mbanza Ngungu tozwaki likanisi ya kozongisa moto oyo ya biso ya Nkutu ya Zowa pour que to jouer rôle na biso lolenge tokomaka yango na kati ya ba statut oyo tozali ko respecter ya kozala sentinelle la population yango toyaki lelo poto sala état des lieux to komi wapi na évolution ya ba organisation na biso tozali batu tozali ko vivre et loko nyonso ko senga ka tango yo zali ko organiser moi molulu ya ko sala ba présentation de vœux
na ba membre ya comité il faut pe obenga ba ninga oyo bakozala na posa ya kosangana bino pana ko partager esengo wana ezali jour ya esengo et un jour aussi commémoratif pana okanisa bandeko na biso oyo batika biso donc yango wana toteki kosala état de lieu oye basikani tokomi pour maintenir la date et comment nous allons nous organiser parce que nkutu ya zo ezali association moko esengi d'abord discipline et organisation ya mutuya pour respecter bandeko nyonso et bandeko nyonso pe pesa biso lokumu na respect. Oui, message ezali ya mingi koloba message ki ya ko encourager na peuple ya biso manzango bayebaki bazala l'aise puis bazala kimia nkutazoa makamno suzo de ya marche. Donc tu vandi boy tu na réunion stade ordinaire pas président c'est que les vous ezaki pona ko bungisa makaba papa ba situation ezolika na ville ya Mbanzango mais na réunion biso to lobeli nous surtout wana mais tu vanda ki tembele parce que tu sais que na ba problème to bande ko arranger mais minute on kutazo eza marche tu sais ko benga population ngata ke président ligue des jeunes ya kutazo tu sengi ba jeunes nous surtout ya ville ya Mbanzango pe ya territoire na biso Mbanzango ba ko rejoindre force vive ya Mbanzango yango ezo kutazo pour na développement ya ville ya Mbanzango yango na linga to laisser appel na ba jeune nous to Mbanzango pe ya territoire ya Mbanzango kutazo ba activité de bandaki donc nous sommes azana posa aibi kutazo ayo kan kutazo pour na reprocher abanga te aya to marcher pour na benterine surtout ya ville ya Mbanzango yango kanene non yango to lobi tanga na za président ligue des jeunes kutazo eza lisanga ya kaya ba papa te eza pe ba jeune parce que force ya contribuer à territoire biso ville ya Mbanzango eza ba jeune eza ba jeune te eza pe biso jeunesse yango to bengi ba jeune boya nga président ligue ndoa tozana comme président ya bino ligue des jeunes boye belé pour l'intérêt ya ville ya biso ya Mbanzango. Bon d'entité merci tata journaliste yamu d'entité tu vois ndi vava ikubika nkinzi wangindudulu ya miela mia yenda mia kala munkutozoa mbuta ndwalu le président est ancêtre Yorgo est mbuta alpha alors volukutaka luna mudia unu mudia kumpa mabanza twazaya lumbukia nkinzi vokifueni nki tulendele sadila mudia nkinzi wa bantu botu vovele banene batusisa munkutwazo no tuzingi di mudia kiadi kanene kadi bao bakele bonso baoba katukilesa kwenda nswalu ko imu teka yindula ntete miela miemio alors tumweni mpe kolo tuta yi vingla miela miemio problème mpe musaka kakazina kumbanzango ndio tuzolele twakatula ntete nkinzi wo kunima nkinzi bosi tuyanskalanda mambo momo metaluta mukati kwa territoire ya betu ya Mbanzango ku province ya Congo Central. No itela mene bumweni bubu itela mene donc vos beto ba chargé des relations avec les ancêtres et les morts tout la mene c'est que mambo makulu vraiment matela mene donc kansaka na diaka ko tuveni kaka ntango kwa bantu bobo bena yemamu mebeta kubavanga mpasi kabeta mobaki la solution ko alors si bakazi adresse zozo sibe yanska kuzavana condoléances za oevo zimpasi za kulumpasi twa dedikisa mambo mambi metaluta muzunga keto kya Mbanzango. Merci beaucoup tata journaliste. Mononkumbwa mu Vita Emmanuel alias Nzoi. Monongina relation des ancêtres vivants et les morts. Beto evomwene beto tutela mene beto tuna mu relation ye ba ancêtre ba moya ye ba foi c'est que nkutwazo wa itela mene alors vomwene beto tutela mene bankaka ba bidi ba vonkutwazo wa yafa nkutwazo wa yafa mais nkutwazo wa ga yafa ko kima to vwandi la fioti tuzifuilwa babao baba tatu
Papa Yorko mbuta Roger Ndwalu ye mbuta Alphonse Ntongo. Alors Tongo dia tia lukolwa tia lakadi di yokanga. Idina to avwandi la fioti tu dididi mbuta zeto babao babeto mebubu ntango ifuene kadi diluki manisi idina beto tu telamene pazivo mudia disa nkutwa zowa. Beto nkutwa zowa bobo bazeyi beto vova yevanga tukalanga. Votu vovele Diambu dina mpedi fete vanga makadi vangungu bazeye malgré tuzeye vo mfuilu ya Papa Yorko Papa Roger Ndwalu ye mbuta Alphonse Ntongo bantu babidi basepila basala feti kilesa do vovela nsoniko et surtout mu bureau de la police ye bureau de parquet basepila basala zifeti mais Vomukundanda luna lwazaya ba vonkutu azowa yivutu kidi avec force parce que ban setre beton kulu zeto za kulu batu tomboluele ngolo za kulu dongi yebisi mbiba mumaza bia kulu nkiti zitombogele mpaji votu adiati sankutu azowa twanuani na nkangu wambanza ngungu yevo territoire yawo wambanza ngungu. Donc, ce que nous réseau Vodacom Congo, écoutez Magambo Oyo, parce que ils ont premier partenaire. Ndenge kutazoa ako soutenir batu o bazana ba problème ba situation ndenge na ndenge yango pe omoni réseau Vodacom Congo atika isemate yepe akoti makambo po a soutenir nkutazoa. Voilà, omoyebi ke kutazoa lelo c'est totali premièrement a on a kati ya cité na biso mbanzango tozana ba situation ebele mingi to yokaka ebele ya batu awa bana mbanzango na ba société za awa mingi batu basala gate bana mbanzango bazwa mingi batu mususu mais à travers Kutazoa eza force oyo lelo bana mbanzango ebele soki bazoko yebate et eza force oyo ekokipe ko soutenir pe bato pe ebele à travers ya Kutazoa soki bana mbanzango bazoko tika la sima pona ngai ba ko peya bakota na kati ya Kutazoa et puis ekokende liboso eza première association oyo ba ono so ba salama bazana se Kutazoa za likolo na bango. Oui, merci. Vous nous Kialumingo le 3 2024. Vraiment, qui est ce qui n'a été réunion, il y a préparatif, il y a activité, il y a échange de V et puis installation d'un nouveau comité directeur en Kutazoa à Kota. Donc, le mot est niveau nous vamos si mamu mpila maloti di unu. Donc, Kutazoa, mukuenda tuna, toyansi gidi mukuenda tuna. Donc, mambo temena, entre autres, rapidement, activité ina effectué luta parce que nous avons mambo luta kungungu. Donc, kungungu mambo masakidi. Kuenda kugoshi mambo mantoto, vutuka kuna mambo maziparke, kuenda kuna mambo mala police, insécurité, kote la bantu mozinzo, vonda bantu mumona beno mas, kuata mbongo za antu, kola zifenetre za nzo za bantu, donc tout ça, en tout cas mama bidi mena yeto, entre autres, lutamona mpeve za nkampe zitakuiza kungungu, bantu bankaka somona situ mumambo mabisalu, ba natif vraiment ba territoire mbanzangu kabeta sa retrouver ko, silo wakaka o société mfuansi kingandi bakote se bantu batukidike kwe donc mama kulumana motu ta sa examiner mon comité directeur en Kutazoa luze déjà en Kutazoa par rapport à champ d'action ya yani ngamambo kasalavo Kutazoa telamene donc ngungu mpe itelamene donc wunu lukutaka na lukele yoto voilà compte se randi tulenda kuluvana ya wunu non date yana le 17 donc atuna mu retard ko donc le 17 déjà activité kala ikala bantu bakala calme. Nous aurons aussi à inviter les gens, ces couches za kulu za population, surtout ba structure, zi asbel, zi association, mfumu za kulu za kumbanza ngungu, ye mbuta za bantu za baba kinzungu dila mpe bambanza ngungu si bakala yete, mpala za mpumpe si bakala yete. Tout cible cité, tout baki di cible ya sali ya Sainte-Thérèse, qui n'a vos bantu babidi bakuiza, do sali na tout à sa cible. Mais incessamment avant les 10, si tu as lutakuna, tu as talaboe, tu lenda vovila ki Congo ye ba responsable ba sali na et puis toi sosa lukaya lo tulenda kangila wiki.